Cuisine Yannick TV, nde makambo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Na kati ya chaîne Cuisine Yannick, solution ya tout sur tout. Bonjour, bonsoir, ça dépend de la bino partout bozwami. Oh, Cuisine Yannick TV, aye. Bala maman na fongoli ba caméra na mukolo alelo. Na memeli bino émission à kitoko partout bozwami bokota to solo la bande konanga nyonso ba bakuka monde entier ba bakuka sila bisalu partout bozwami bokota to solo la. Avant ko ban émission na biso topesa ka merci na Seigneur. Bokota to solo la ba vrai ba oya ngai ba abonné bande konanga nyonso. Bokota to solo là. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Émission ni na memeli bino lisusu na mukolo alelo. Na memeli bino émission en kitoko. Oezo le kanakati ya film na biso la tourbillon de Babel. Tout le monde qui tourbillon de Babel wana o mama si la bisal azo sala. Total yango partout mutuna mutu asali atali mutuna mutu azo lobela selon analyse. Oeza selon analyse a Cuisine Yannick TV. Bana mama kota la film wana eza mama na film eza makambo. Eza mama na film bandeko na ngai. Makambo tozotala na film wana eza réel pe eza vrai o ezo salema. Pe esalamaka ezo continuer toujours ko salama bandeko na ngai ezo salama. Ezo salema partout batu bazo sala ngo tozo mona. Okokota na ba église mususu mona kete église oyo pasteur aza vrai pasteur. Mais avant na prophétie, pasteur akendaka toujours na kobanga nzambe, alandaka toujours ba principe ba loi makambo ndenge nzambe atala kisa bango ndenge balanda ba cour na bango ndenge bango bateyaka. Mais aucun de kokuta sous l'église mususu kuna prophétie chaude, prophétie sur prophétie batu batondi. Comment na mukila lelo na makambo mukila ngomonda ndenge ezo évoluer nde makambo ezo tambola bande ko mukila ngo eza kaka somo makambo eza vraiment mama na makambo a solo nzambe pambola sila bisalu. Kotala siko biso banzimi toza na tozwe bate. Tozwe bate toko sala nini parce que munjima lelo munjimu so azana lingi ka prophétie ayeka église lelo lobi akomi na voiture lobi akomi na mbongo lobi azui succès et loko banzimba lukaka ngwana mais kotala na ngambu ya Papa Elko ayebi vraiment nzambe ya solo bandeko na ngai vraiment nzamba solo. Papa Elko na mama Marlène bazo kende toujours na malembe ndenge ka nzambe alakisa bango ke to priaka to banga nzambe to sala to diriger église bwebwe église wana eza ya pasteur Jaco. Mais pasteur Jaco ko kene kaka voyage États-Unis ndenge pasteur akendaki pe papa Elko aluka ki na ete batiaye eza nzambe o alobaka d'une manière d'une autre kende ko toucher papa Jaco ake ko tia papa Elko. Komona kaka papa Elko avant de sikana bandeko nanga ako papa Elko ate akane vrai ate akane malembe ndenge parole ekendaka bandimi na église pito pale kuneza koyinda bango balobi no biso tozo tala mama prophétesse mama papa prophétesse dose mama sila na live na bango nde bazo beta ba 100k ba 200k batunde bazo benga ba miracle ndenge zo salema biso tozaka ko bekuna église epanzani okavami église epanzani bandeko na ngai église eza ko panzana bango nyoto bakomolanda na bango pasteur dose bango nyonso bakena ngambo wana likolo nini prophétie bandeko na ngango ezoboma mukile bebi bana mama makambo eza makambo ya solo esalamaka
et ça la makeza mambo solo bazo ça la film était mais bazo te abiso parce que na film style abisalu okozwa ba conseil okozwa consolation okozwa paix okozwa solution bazo te abiso bandeko na ngai kotala na ngambu ya mama style abisalu Pasteur Dos kutu amelaka na whisky kotala ya lule ancien kotala ya lule kotala parko kotala nani Pierre Ndombasi bango nyonso bayena bango papa dozi balobi papa dozi biso atolingi akuna kutu esika tochikala bazocha biso ate esika motenga kutu Pierre balobi na longwa na poste wana eske ezalaka bongo bali bazongisanga nsima ngamu nazaka na nsima pasteur eza kobeba bandeko na bokota to consommer film na biso eza kobeba na kati ya film botala bandimi ya lelo botala bandimi bazangi patience bandimi balingi via pressé yo oyebi ke ozana nzambe ya nzambe ata tomona ngote bana mama ezwaka temps ya nzambe umelaka me nzambe soka pamboleza pour du bon eza te ke lelo apesi lo babotoli non bozolanda prophétie eza bien vraie prophétie eza la parole de Dieu bandeko na ngai kaka bible ototangaka kaka otoyokaka soki omettre yango a pratique yango eza vraie prophétie mais lelo bato babi te balingi bayoka kaka oyo bazomona pa mama style abisalu mais eka misanga kotala lisusu ka bango mona kati ya film bino boyebi na bino mama style abisalu ndenga azalaka depuis ka mama style abisalu akomi suko prophétiser bandimi confusion monde na biso mukile komi na confusion bandeko nanga boyebi bien ndenge style azalaka style akuta zana mwasi moko impoli abangaka na batu te bino mo bomoni style abisalu ndenge asalaki na bomo asalaki pa pasteur elko parce que banda discussion na ba panjaki église nde ba soigner na église non papa elle kolobi non koti kabete fona bengisa ma papa aya tomoni papa dos atindi sila bisalu yo kende kuna yo ka balingi nini mais ko kende asila bisalu ndenge kaka kendaki kuna bana mama mabe koti sila kuna loba na pasteur elko aloba na junior aloba na serge alingi kutu te alobi o esengeli alobi asimi nzela kangi porte pankei non tout le monde pe ba mama pasteur kotala na ngambo papa elko tala mama Marlène Maman Marie-Hélène a vraiment maman exemplaire au maman pasteur à solo. Maman Marie-Hélène malgré ta makambo azala kaka du obi non. Makambo tozo mona eza makambo yo kena ona bonjoto te. Eza makambo yo memango spirituel, eza makambo yo kokota koluka nzambe. Comment tozaki na mama top? Comment tozaki na mama Teresa? Na minute mama Teresa kuta lingi susu te abi bango ba na bango na ligne kuneza show kuneza prophétie si prophétie mama top kuta bi a partir lelo ngana kena ngai na ko yoka bino sute na komi na nga pa asila bisala kangi porte na mama top na mama Teresa na minute ba kena ngambo a pasteur 12 et que suka ndenge nini bana mama église batu ba aussi là église batu aussi l'église parce que église ya passé jeko batu aussi la to mona ka batu nde bazo kendo tal épisode batu ba ke tal épisode batu ba ke na ancien lule alongwe na shikito balongwe elko akosuka wapi elko atika likaka yena junior na serge kotala lisusu na ngambu susu ya passé njau aza vrai pasteur aza pasteur abangaka nzambe me biso basi totongaka mboka te tolingi toyoka te tolingi komona te kaka darling alandaki live wana asila bisalu darling akomi kaka mutema kende pasila bisalu bakenda na baoko prier kuna parce que pasteur njau ndenga aza wana a priya kama apesa ka prophétie te ya pasteur njao ezo umela yenenga zana lingi na kaka prophétie ake kuna babeti pam eloko miracle salama me kotala mobali ya darling ya rais aza
calme pas à poser. Raïs c'est pasteur Njawa priaka, to monaka o nzamba zosia la biso, to zala kaka na maboko a pasteur Njawa, darling habité. Poto kende pas maman si la biso photo benga si la bisalu, poto kende ka en église na bango bazo pesa ba prophétie na live na bango ba miracle zo sala ma ba o ba bota kate ba bota. Bande kona ngai, miracle msusu e sala ma, ba miracle nyoto eza nzambi te. Miracle msusu e sala meza na miracle molili. Miracle msusu ezalaka nzambe parce que na monde oto otambola to na monde ya lumière to na monde ya ténèbres ya molili eza nzambe ezali ya nzambe yaka malembe soka pese osepeli mais ya molili bandeko nanga eyaka kaka okelelo lobi bayebi okobota bana mapasto osali 1 semaine 3 semaines na komi na retard bandeko nanga na vie photo pesa ata na temps. En tout cas film oya Tourbillon de Babel. Non, maman, si la biso nzamba pambelo, ozote ya biso banzimi. Ozote ya biso tokenda ke église. Kende église oyo kamateya. Kende église olanda nzela nzambe. Mais kozala fan ya pasteur na yote. Kozala fan ya prophète na yote. Mais biso banzimi ya lelo. Tokoma toke église. Kokane kati église. Ngana zala nanga fan ya pasteur. Bon, mona ki gesho ndenga la ki se position. Gesho lobi ndenge babengani pasteur dose yake i parce que ya zakana mutu a pasteur dose e sala maka bandeko nanga makambo mama stila bisala zo like sabiso e sala maka pe e sale maka na sa mo ezo salama lingala pe compliqué mo ebunga ezo salema bandeko nanga yi. Et ça, les maka, au moins position, église, kaka pasteur, je connais à Kei, ndenge ka atie pasteur, elle kona, yo que la pasteur, elle kona mawa, eko suka ndenge nini. Parce que pasteur, elle ko azana nzamba solo bande kona ngai. Kota la pasteur dose, bino dabo mona prophète, on melane whisky. Wana pétage? Wana za pétage? Kota la prophète azo melania whisky aza kuna temps priaka te aza tana temps luka nzambe te tala bango kuna na sila ko welela sila lobi ngandenge na zafu église eza biso nibale mutu na mutu aluka intérêt na sila lobi eza vie eza nakolo bani eza nini boutique mo privé pona bango église privée a bango moko na mobile na ye bango moko ba binde ni na ko gérer bango mo ba binde ni na ko kabola gesho yoko zala koto gesho pa za maboko mila yo ko che évangélisation takenda ko évangéliser na banda ko bato ayiba sila bisalo ya na seki panje kanga minga. Bacha piro kota mbongo si la bisalo abi yekuta lingite parce que hier azo pe sa prophétie na ye yazo lo ba langue fois mona ba enveloppe na ye botala est-ce que vraiment si la bisalo na pasteur dose eko suka ndenge nini bandeko na ngai parce que kota la si la bisalu kota la pasteur dose bana mama bazana bango na nzambe te bazana bango na ba mai na makila na bango mutu nyoto za mais bazana sentiment bazana nzambe te parce que onyo tu bazolo bazo kosa bazo manipuler banzimbu ka ndenge koma ke ozwi téléphone no fongo le live na za mama prophétesse biso pe banzimi tolinga ko kati yango moni bango nyoto ana batu bazo landa bango eko suka ndenge ni na film eza mama na film konanga o nanu boko chite bokene mbangu bo consommer film na biso ya Tourbillon de Babel bokota bota la film na bo banda banana ende to komi na 5e épisode na biso bokona nango très bien pe boko comprendre bien. Eza vraiment makambu ya solo o ezo salema na ba via batu mundima ke église mundima ke église mundima komine epona pasteur mundimi mususu abinga na zana ngaka fana ma pasteur mundimi mususu abinga na zana fana ya papa prophétesse ezo salema bandeko na ngai ezo salema mukile komi mabe mukile koe mabe malamu na minute ezo yeba na te mabende komi malamu mutu nyoto azo luka succès mutu nyoto azo luka ba yeba embongo afuluka mbala moko bandeko na nga to pesa tana ya nzambe aka malembe me pamboli oso kabile la pambola oyaya okosepela me ya nzambe ya diable ya molili soki lelo ba peso lobi ba botoli yo kotala na ngambu ya darling est-ce que darling aza mwasi malamu
Darling, est-ce que Darling vraiment a 8 ans et en fou comme Anzambe? Est-ce que maman prophétesse on a yokaki? Aza vraiment vrai maman prophétesse. Tout le monde Darling peut aza fille moko malgré a prière mais a ebinzambe profondé. Parce que Darling pas zolanda kaka sentiment kendenga mona ki live ya maman fila bisal Darling ya ngwe loko ezo poussé. Darling na mobile na ye. Soki lelo parce que mibali pe balanda na baoka mon pe mwasi parce que mobali tu pas lingi pe mwasi ne olo ana ko saka posa mwasi nanga e ko suka ndenge ni na couple ya Darling palata na Raïs e ba ko kende pa mama stila bisalo pasteur Njao akosuka wapi eloko nini ekoleka wana eza ba question cuisine yaniki azosala azotuna selon analyse na osala bandeko na to partager ensemble to partager vidéo oyo bocha ba commentaire s'il vous plaît bocha ba j'aime que ça cuisine yaniki bien la famille bala maman bocha ba j'aime pardon que ça la bien bandeko na nga okoti ola j'aime au coach au tchéje molandi monsieur bandeliti souke ça la bien bande qu'on a to partager ka auto zanango msupe msupe ndeko msupa landa ki film était mais elle alandi pas cuisine Yannick occupé sous posa okota sous a continuer film yango retard ezate bobeta kaka si la bisal officiel so kokoti kuna au mona ba film nyos o ya tourbillon di Babel o cuisine Yannick tifa zolo ba ezakuna to komi lelo na 5e épisode na biso bande qu'on a total ki lobi 5e épisode lelo tokota la 6e épisode na biso bana mama bokota retard ezate eza koyinda kuneza koyinda si la bisal na pasteur alangi baba ashaka baba si la bisalu moi je azanga komikitisa mwasi oyo azanga komikisa bandeko nanga mwasi moko impoli même mobile na ye si la bisalo a respecta même mobile na été si la bisalo bino mo bomona ndenga zo telemela dose bandeko nangai ekosuka ndenge ni na film oyo a tourbillon de Babel oyo esukosuka ndenge nini bandeko nanga kotala lisusu nzambe na ngai kotala pasteur Serge kotala lisusu panish kuna bakomika panish banda kutu basela ki fiancé panish kutu ndenga zana na babalete to yeba ba protocole baza Deborah na panish na Alicias ekosuka ndenge ni bango pe bakwana ngambo asilo bia bakotika la kuna to yebite parce que tomoni mama top déjà pesi position mama top aza déjà parce que Asia Loule déjà a écosé la maman top pardon kasi maman top okende na Alicias nzamba sunga bandeko na nzamba sunga esala vraiment passe na ngamba pasteur Elko mais côté la sous maman Marlène ABC maman Via toko tata 3 jours to luka nzambe maman Marlène bravo parce que makambo ezoleka ezama comme sous tozwaka na misu te makambo sous bandeko na ngai to mona na misu mais makambo sous faut kozwango pe spirituel kozwa na deux sens na misu so moni ça ne va pas chama bolongo na sebele la nzambe et loko pourquoi ça marche pas pourquoi non ça la tout est simbate faut luka nzambe faut luka nzambe Marlène aza vraiment maman pasteur a solo to moni maman Marlène abi faut ba kota 3 jours à prière ba luka na nzambe parce que ba ndenge ni makambo ezokende parce que ba omona ngo eza flou bolali ka bolamuki boye munji moko akei bolali bolamuki bonji nyoto c'est que ba o bazaki na église wana selon cuisine ya TV ba ebe pe ba comprendre vraiment nzambe te parce que oazana nzamba solo ata pasteur Jacques akei et que pousser bino bolanda dezo te boko zalaka na kati église wana parce que bino église wana eza mutu te eza seigneur biso tozana toza corps du Christ yoza liboko yoza lisu yaza longi yaza bon eza kabongo mais na église alelo mutu aluka poste na ye na be église alelo mutu aluka nzamba solo te si 10 na moment oyo 8 ya mabe na mabe ba vrai pasteur batikala ka 2 sur 10 selon cuisine Yannick TV pona nini ba koma soifé d'argent mte boma bango pasteur alingi ba mone na voiture a munene pasteur alingi ba mone alati chic pasteur alingi ba mone wow pasteur soifé bande konanga
mbongo nde ezoboma bapaster na biso balingi mbongo koleka bato. Paster aza na temps kuta kende koprie te aluka nzambe pakolanga mafuta atondisanga na nguya, mais paster azoluka mbongo asomba voiture asolo bacenture ye na bandimi. Hey! Nzambe ya kosunga mukili no mukili ekomi na suka. Toyeba te tokende wapi, tokomi wapi, tozoyeba te. Bandeko na nga bokota to consommer film na biso. Tellement film eza kitoko, tellement film ezo meme na biso ba makambo moko ya ba wow, style abisalu nzamba pambola protéger atondiso lisusu. Na nguyane atondiso lisusu na ba révélation memo lisusu na ba niveau likolo parce que film oyo te abiso même okenda ke église te ozolanda film oyo yo moko ozo comprendre que position nini ngala za ozolanda film oyo bi o bateinga ete o bateinde konanga o batenga mutu na mutu ozwe loko ni na kacha ba filme ezaka te le ko bandolo baka n'importe quoi po batu balinga ba lo malamu te so bandiko lo ba makama mabe batu batondi ya malamu batu bakimi monda ngoto oyeba te monda ngotel meza bouleverser makambu pezo compliqué biso to comprendre te complication na complication batu balingi ka ya mabe ya malamu batu balinga ngo lisusu te ezala na église ezala libande église to oyeba te. Muto okuta kende église tazana ya malamu koleka muto akenda ke église monde baby nzambe yako sunga bana yo bandeko na nga cuisine yaniki ona memela kibino analyse na nga na sali selon film na biso ya tourbillon de Babel boko tato consommer ensemble babaku kwa monde entier asila bisalu. Cuisine Yannick TV nalela bino nalela ba vrai na nga ba abonné na nga na lobaka je vous love babaku kwa monde entier je vous love babaku ka style abisalu je vous love nalela bino tozana besoin to beta ba 200 kamata bokota to consommer film na biso to fongola nyonso ozala na combien de baro ngala na set téléphone fongola on a 18h30 to consommer film na biso lingaka sila bisalu ongala lela ye ngala faina yende honanga boliko balakisa ngo kana munoko te emona na kana be preuve oza nango partage ngo na sila bisalu de pro de loin nzamba lola kopambola o soki po s'abonner te kende mbango ko s'abonner na sila bisalu officiel et que ça la bien pour rater ba film te bana mama bokota et que ça la bien to consommer film na biso bandeko na nga et que ça la bien nzamba lola kopambola bino na pesi ba merci na batu nyonso ba mama nyonso ba papa nyonso bandeko nyonso bazaki na live ya lelo ya Cuisine Yannick TV na ko pesa ba merci ebele na pesi pesusu ba merci na bandeko nyonso ba kolanda après ba merci na ba kuka monde entier asila bisal merci encore na ba vrai na ba abonné na ngai merci na bandeko nyonso so tellement bosé belé na lela bino ya trop na lela bino bandeko na ngai to sala toujours musana biso ndeka to mesana ko sala biso to na biso ba bakok to na biso kana poste to zela bilaka nzambe course na mutu te to kende kaka molo doucement de nzambe azomema biso to zala toujours branché to zala toujours en ligne pour te recevoir encore des émissions qui to na chaîne à Cuisine Yannick TV na finga raté na pesa ka conseil et on a partagé toujours avec vous na lela bino ya trop merci na tout le monde merci que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.